Bokota na Info16 bokozwa information solo. Tala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Site Ivan Omboka. Site Ivan. Te nabino bandeko balandi masolo ya kin ndenge kaka bozomo na biso awa na oezali marque ya hôpital du cinquantenaire esiko api toye ko compatir mawa ya bandeko ya église Fepako toye baki bien moko ya bakambi na bango na kombo ya mama ya Viko atika kibiso depuis le 6 lele ezali le 12 jours oyo ebembe na ye utaki Uganda nde ye awa na morgue ya du cinquantenaire esiko api Bayena nous kokota ngo na morgue tomoni bazole l'ambiance eza penza ya mawa ya matanga tous les noms d'éléments oyo Papa, l'on libre sa caméra. Malembe. Mama Ken, Ken.
Chapitre 3, verset 19. Ete bokamata makina mabele pe bokozonga na mabele. Nzambe mokoza kolokola likambo ya salite moyenge bene. Lelo toza kozongisa matonde pana nkolo. Wete yo apesa biso mama. Oyo apesa biso mama moboti Nzambe. Lelo yo sepeli kokamata ya kopeme pa na mokozi Yesu. Nzambe merci mingi kole. Soki tokolela Nzambe. Hallelujah na Yesu. Maman Nabiso, maman Nabiso Moboti, lelo Nzambe azui maman Nabiso, donc moni ben na bateau baza kolela partout, donc atiki biso na choc, atiki biso na pasi, donc lolenga kolobeza te me kati na so bakaka Nzambe asali mokano na ye, yango to comme ça Nzambe. Yo zali mosali ya kati ya église ya Fepako to ne. Nazali révérend pasteur na kati l'église Fepako Nzambe mala. Sango yo réela ki yo papa ogera ki yango ndenge. Tango sango elaki ngai ezaki na ba 1h du matin de babengaki ngai. Alors ezaki trouble, choc ezaki makasi penza. Po ete tongo etane ezaki mulai. Ko consoler libote ya Fepako ndenge nini na pasi otomoni bela batu be bazolela. Ko consoler bango na message. Bon message to ko consoler bango ezali nini. Tolobi Nzambe mokonda yebi ndenga zumo sali na ye. Parce que lobaki na biso akei ake contrôle aza kozongo ba bengi pe biso ba lobi ça va mama zoya lobi na 1h ba mexo mama akufi alors il peut si passe mingi bon Nzambe nda sali mokano na ye toko hotelemela mokano na Nzambe te ndenge papa edina kendeki ndenge pe mama envie ko akei bon tozuka ka passe mais tokotele makaka poete eza mokano na Nzambe. Programme il a sorti à morgue jusque là, ils a déjà établi ou pas? Bon, programme nanu ba établir te. Ce que ba établir ba kopesa biso programme.
merci beaucoup. Toko Zapé papa. Bonjour papa. Mais quand on peut biso témoignage na yo, ozo garder ba souvenir nini à la personne de maman Aviko Ati. En fait, premièrement, les bons souvenirs, parmi tous les souvenirs, Ezali que Lelo, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Lelo, il y a des multitudes des églises, des réveils partout dans le Congo, dans l'Afrique, même dans le monde. C'est à travers Maman Aviko, na papa na biso Aidi Nabal. Ce sont eux qui nous ont appris koloba alléluia qu'on dit amen. Ko tombola maboko tango tozo bondela, ko kangamiso, ko yembela nzambe, ko kila. Donc bola musia lingomba. Chaque église au komona lelo, ba ministère nyons, bazabana ya fepa ko nzambe malam. Mais nzambe malam outi à travers banane, à travers maman Aviko, na papa na biso Aidi Nabal, na libota na souffrance mignon ko balegaki pour que aujourd'hui bisotoko matoye banzambe tofukama to bondela tozana courage ya ko bengana ta milimo mabe. C'est les grands souvenirs o etikali na motema langai na ko bosana te, même l'ensemble église fait pas ko parce que toye binzambe à travers ye na papa na biso Aidi Nabal. OK, papa okoyebisa bana ya église fait pas ko nini na ebele ya passion ezubino na mitema. Tozana makasi po ete moyenge bena longwe na kati na biso oyo azalaki motu ya kati na biso soki totelemi boye lelo ezali mpona mabondeli na bamama na papa na biso Alexandre Aidi Nabal. Me na mokolo lokola ya lelo toza na pisoli mpe pasi na motema nzambe ye moko le consolateur akonsole mitema na bana na nzambe nyonso corps de Christ na koleka église fait pas dans le monde. Merci beaucoup. Voilà, na Aaron Lubamba, tozo continuer, tozo ba témoignage ya bandeko. Toko poussa na pe koto, tozo ba témoignage ya ba maman. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Sangwa pasi yo elati libote ya fait pako awa yoko consoler mitema ya bandeko baza musika na message nini ko ebisa ba. Message nga na ko pesa bango ezake mama ke ya tika biso mais tozalaka na courage po nzambe akotika biso azaka na biso elongo bazalaka na courage. OK, merci beaucoup. Bako ongisa makambo nyonso bato nyonso bakozwa occasion ya komona elongi na mama na mokolo tokoya kozwa corps awa mpona kokende koexpose yango kuna. Mais pour le moment ezali kaka mama nana na papa baza kokota et puis basele et puis biso nyonso tozongi esika tozali na matanga. Merci mingi tokoki kobima biso nyonso le temps que bandeko bazela mpona kosele comme ça tokoki kokende biso nyonso esika matanga ezali. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Koyebisa bana fait pas ko nini soit toko consoler mitema na bango ndenge nini nebela pasu etondi biso na bi. Ebele ya pasu etondi biso tozana mawa ya mama papa kei atiki biso na pasi mama kei pe papa kei totikali na mawa nzambe o ayebi ko consoler bana na ye a consoler biso azipa pota na biso po eza pota munene eloko muso na koloba ezali te bobele nzambe kaka asonga mitema na biso. Actuellement coordination ya église fait pas ko eza na maboko nani na yebite wana na yebite. OK, merci beaucoup. Na bandeko nyonso bolandaka masolo ya kina avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi. Tolakisa kibino ebele ya bato yo bayaki awa pona kolelo ezalaki mama Aviko ebembe utaki bongo morgue et kitaki na aéroport ya Njiliti ekumbami vraiment tina esika o ezali morgue du cinquantenaire esika wa pito ekolela o ezali Maman Aviko, bomoni bato nyonso bazolela pasi na mitema en tout cas masolo ya kin info 16 petit gala ki simate ezalaki toujours wana donc tozo continuer toujours kozwa o ezali belement pe pasi to consoler mitema ya bandeko.
l'Éternel qui a donné et lui-même a repris. C'est à lui la gloire et l'honneur. Contrairement de tout ce qui peut se rencontrer en cours de route, nous disons, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie dans Fepako Nzambe Malam. Et nous remercions l'Éternel, notre Dieu. C'est fini. Et quel est le programme qu'on peut attendre? Le programme, oui, les obsèques. Ce sont des obsèques d'une grande personnalité. C'est une icône qui est morte, qui est tombée. Je pense d'ici là, vous allez connaître le programme, mais l'enterrement sera pour le 26. Omoni bongo corps ya maman ba déposer yango déjà na morgue bana ya Fepako baza toujours collé là. En tout cas ngai Rebecca Bilendo nazaki na esengo ya koya komemela bino ezaki masolo ya kini ya lelo na compte ya kolakisa bino ezalaki liwa ya maman Afiko ndenge nini ba epenza ko kotsa lisusu na morgue ya du cinquantenaire plutôt après ko utana e Uganda kitaki vraiment na ezaki aéroport ya Nzila. En tout cas bon continuez toujours ko s'abonner na Info 16 bon kende pe ko s'abonner na Info 16 Nzonzing toza wana pona ko memela bino ba information pena ba histoire ya bien ya solo. En tout cas bon continuez toujours ko pesa biso confiance avec la coordination de Tonton Mwinga Mobile ya Série Aaron Lubamba qui était derrière la caméra na bandeko nyonso bo mesana ko landa pe ko tala Info 16 Rebecca Bilendo apesi bino ba mbote pa ebisi bino tolela bino fort. Merci. Quand on a Info 16 bokozwa information à solo. Tala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16, Sit Ivan Omboka, Sit Ivan